Nous sommes très heureuses de vous recevoir dans ce meilleur cadre, dans ce magnifique cadre de Musée national de la RDC. Ce soir, avant de commencer toute chose, nous allons recommander notre soirée entre les mains de Dieu. Sur ce, nous appelons la servante de Dieu, Maman Mboudi, de recommander la soirée entre les mains de Dieu. Maman Mboudi, à vous l'antenne. Bonjour, c'est là déjà. Nous sommes là pour notre 3e édition de Karaoke. Et on dit souvent à tout Seigneur, tout honneur. Puisque nous sommes là, ce n'est pas par effort Nabiso, mais plutôt c'est Dieu qui a voulu ainsi. Lui, le maître de temps et des circonstances, il a prévu à Cagnon déjà en avance. Il sait tout. Donc, raison pour laquelle je m'en vais vous demander de vous tenir debout, afin que nous puissions remettre ce moment entre les saintes mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Bassin laquelle on l'a doté, Yesu bassin laquelle fierté, on s'est lié fier, on s'est lié fier. Ce qu'on s'est lié fier en tout cas, au ressemble, c'est les maths au bon de l'encolo. Éternel Dieu Tout-Puissant, maître de temps et des circonstances, toekotonda kokumisa koneto la kosanzo la yo pwete yondo bongi na nyonso yawe nzambe tata mozalisi na nyonso toeko recommander moment oyo entre tes saintes mains. Éternel Dieu des armées, tika ete ozala kati na biso, ozala na esika oyo otondisa biso na nguya molimo santu, opakola biso na mafuta no esantu, ongengisa biso pete ozala maître katna oesika yawe nzambe tata totelemeli mipepe nyonso ya moyini oyo nyonso eyaka mpona kopepisa oyo nyonso eyaka mpona kokota mbilinga bisika wapi bana na yo bazwami yawe nzambe mokeli na nyonso totelemeli yango mpe topepisi yango dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu des armées n'a sopi maklano et sans tout kat na wesika pe na implanté quoi na yo kat na biso lokola elembo ya victoire puisque na Golgotha ndoloba tout est accompli. Sois le maître du début jusqu'à la fin de cet événement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui vis et règnes pour le siècle de siècles, nous avons ainsi prié. Et tous, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Beta maboko pona Yesu zambe tata mokeli. Betela ye maboko. Beta maboko. Tosate. Moi je redis dans Psaume 151, c'est un rosoirien, après ça tout le monde ma boko pamba. Merci. Merci beaucoup, Maman Mboudi. Tangaso qui t'a tombé si ma boko non, acclamons pour Maman Mboudi. Vous savez quoi? N'a arrêté Maman Mboudi. Déjà, maintenant, on est en onction, il y a prédication. Onction, il y a prédication. Allez-y comprendre. Alors là, je vous dis merci. Je vous remercie vraiment d'avoir rehaussé na Miloulou na biso oyo. Je remercie aussi toutes les femmes Karaochou. Les femmes Karaochou, ce sont des femmes artistes qui vont prester ce soir. Je dis merci à l'initiatrice du karaoke, Karine Pala Wenge Kabaseli. Je dis aussi merci à nos partenaires. Alors, comme je n'ai pas retenu, je dois lire, excusez-moi. À nos partenaires BTK, Africell, FBT, Zouri. Si ce soir je suis trop belle, les femmes sont trop belles aujourd'hui, ce soir, c'est à cause du salon Zouri.
dis messieurs. On parle bisous. Vous venez venir dire messieurs. Comment on est sérieux? Messieurs, on filmera un moment. Merci beaucoup à notre ballet Losanganya de Karine Pala. Merci beaucoup. Pour vos cérémonies, vos mariages coutumiers, vous avez besoin de ballet Losanganya de Karine Pala. Merci beaucoup. Karao? Ah, Bozoki Soumalidi. Karao? Karao? Ok. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités, si nous sommes aujourd'hui ce soir, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a poussé loin raisonnement naïe. Cette personne, quand elle a poussé loin raisonnement naïe, elle était seule dans la coulisse. Mais aujourd'hui, résultat, il y a raisonnement et ça dit que tout sanganaka awa pour célébrer journée à karaoke. Et maintenant là nous sommes à notre 3e édition. Mais ce n'est parti d'une seule personne. Aujourd'hui c'est devenu une multitude de personnes. Et nous allons appeler l'initiatrice de cet événement, l'initiatrice du karaoke 3e édition. Nous appelons la personne de Karine Pala. Oui. Bonsoir Madame Karine. Vraiment, tu es toute belle ce soir. Merci, pas plus que vous. Alors on te laisse la parole. Avec quel micro? Hiro, bouge-toi un peu. Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec une immense joie et une profonde émotion que je vous accueille aujourd'hui pour l'ouverture de la 3e édition du spectacle Karaoke. Une initiative qui célèbre la créativité et la résilience de notre nation à travers les voix harmonieuses de nos artistes. Permettez-moi d'abord de rendre hommage à ceux qui ont été touchés par les tragiques événements de notre histoire hier vendredi 2 août
en République démocratique du Congo, nous avons commémoré la journée du génocide commis sur nos terres congolaises. Je souhaite saluer la mémoire de toutes les victimes de cette tragédie et des violences que nous avons traversées. Leur souvenir est un rappel douloureux mais nécessaire des conséquences de la haine et de l'intolérance. Je vous invite maintenant à vous lever pour observer 1 minute de silence en leur honneur et pour témoigner de notre engagement à ne jamais oublier. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci, je vous remercie. La République du Congo est une terre riche en diversité culturelle et en potentiel créatif. Cette diversité si précieuse a souvent été mise à l'épreuve par les tumultes de notre histoire. Cependant, c'est cette même diversité qui nous offre aujourd'hui une opportunité unique de reconstruire notre nation sur des bases solides de paix, de tolérance et de respect mutuel. L'ONG Losanganya, que j'ai eu l'honneur de fonder, œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de la mode et du théâtre. Nous croyons fermement que l'autonomisation des femmes est un levier essentiel pour le développement socio-économique de notre pays. Les femmes congolaises sont des piliers de la société et il est crucial de leur offrir les moyens de s'épanouir, de s'exprimer et de contribuer pleinement à la vie culturelle et économique de notre nation. Le spectacle Karaoke incarne cette vision en réunissant des talents féminins exceptionnels dans le monde du théâtre. Nous souhaitons montrer que la voix de chaque femme a le pouvoir de transformer notre société. À travers la mode et le théâtre, ces artistes partagent des histoires de courage, de lutte et d'espoir, rappelant à chacun de nous que l'art est une arme puissante pour la paix. À nos frères et sœurs de l'Est de la République du Congo, qui vivent encore aujourd'hui sous la menace des conflits, nous adressons un message de paix et de solidarité. Sachez que nous sommes à vos côtés dans cette quête de stabilité et de sécurité. Ce karaoke est aussi un cri du cœur pour la paix, un appel à l'unité et à la réconciliation. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, nos partenaires, les artistes, les bénévoles et vous, chers publics, qui nous soutenez par votre présence. Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir où les différences sont célébrées, où chaque Congolais peut vivre en paix et en dignité. Que ce spectacle soit le symbole de notre engagement collectif pour un Congo uni et prospère. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et une expérience inoubliable lors de ce spectacle. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. On sera qui? Ayez. Karao? Karao? Voilà. Elle s'appelle Kashika Kayembe Fatou. Pour ses intimes, ma femme. Alors Kashika Kayembe Fatou adore manger les foufous et les pondous, sans oublier les poissons. Elle est fonctionnaire de l'État, célibataire. Son état civil, ni célibataire, ni marié, ni divorcé. Devinez la suite. Et ce soir, elle va nous interpréter, elle va nous plonger dans une adoration et louange pour la gloire de Dieu. Sous vos applaudissements, Fatou Kayembe. Elle est trop belle. Tout ça, c'est à côté Zuri. Zuri, c'est un salon de coiffure qui transforme. Je te passe le micro. Merci, bonsoir. Bonsoir. Et moi, Malili Boendeni, bonsoir. Vraiment, les karaokers, t'as vu karaokers des Makambo. Ah, naïbi kene tona abana nzambe pe bazali. Nazoye mapona lokubu nzambe. Bon déclaré. Bozui mwandambu bozongi si mabo permettre bango pe ba mona. Bongo te.
Alléluia, Hosanna na Yahweh.
histoire. Chez nous, au fait, communément parlant, nous savons que nous avons trois états civils. Mais chez nous, les artistes du Congo, nous en avons plusieurs. Ça n'engage que nous. Alors, moi, je vais donc, Maman Moseka, état civil non signalé. Elle mange bio. Elle y a bio. Moi, je vais inviter. Son style vestimentaire, elle adore porter les pagnes. Donc, ce qu'on y a cadeau et pagne, osa le bien ou la bienvenue. Alors, Maman Moseka a 26 ans de carrière artistique. Au-delà de cela, elle est femme d'affaires. Ce soir, elle va nous interpréter la chanson de Papa Alain Moloto qui a pour titre Nazaya Yo. Sous vos applaudissements, Maman Moseka. Applaudissez. Applaudissez. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez. En tout cas, nous rendre hommage à Batonio Sobayembaka. Tout ça, on a dit AIEP, Akelikolo, Obeta Libanda. Donc on a simba micro na lobi non respect na Bakbayemba. Merci beaucoup. So na bando yemba botele mingo yata opesa signaler ngaso na zone sa sima mais oyena ngopesa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir Paris. Ah, comprenez. Nicolas Balobi, Zamba Otala ba comédien. Voilà, on sait ya papa les moloto personnel. Et biso ba Moseka, to kanisa qui est vraiment. Merci beaucoup. Mais vous venez avant. Faina tadi ba ngaba oyemba, pona be ko corriger na coulisses, mais vous serez bon. Vous devez corriger ngate. Bombo ya basanzu Pimotole ya kembono Nazare Yesu Akomisinga imoninga ya motema na ye Oluwe zanga suka Nazaya Yesu Apesinga nyoso Oye zali ya ye Oyetenga ina simba bobo yanza Apa koni ngai mofuta ekongengi samoli momonga Otengu ya yanza mbe tambwisanga Akomisi kongo na ngai na buku ya bomo ina ye Pona zala seko ya Yeswe Nazaya Yeswe na botama na molimo mosantu na nzoto teo Nazaya Yeswe bomo inange koma na ngoli bonzaya nzambe kata Nazaya Yeswe na simba mana makila motu ya yana na nzambe Nazaya Yeswe na bomba mana ya nzambe na bomo Yango ata bitumbeleki makasi na banga teo Na simba mana mokeli na nyoso wa assurance éternelle Nazana nga moleki me pour l'instant nazana noa wana se Abeninga mwinda nasala nini naza kopela Yesue Yango ata liboso ya kufa na banga nini Na simba mana makone lobi Yesu alonga leliwa Nazana nga moleki me pour l'instant nazana no na bomoy Abeni nga mungwa nasala nini naza kopesa na moki Kolo ya pesinga tina nazaya ye Nakoma propriété privée ya nzambe mokela nyonso Omani nanga basimba te bameki basimbi nzambe Motinda masimbelaka kufaka te Ino oyo nzamba lobi ekokisa makati na ye
la promesse ne meurt jamais. Faute nanga te elanga nzambe na ekokisa mite. Ata na poison elanga ekufaka te. Elanga nzambe kotimisisa epesinga bomoi. Ekokisama ata moto abwakami na moto. Ce n'est plus moi qui vis, c'est plutôt Jésus qui vit en moi. Oyanga masia eloko ebomaka ete. Bisika ya tangi maloba moto contre diote. Fote nanga te akomisanga oyo yazali ye. Babenga ye mokonzi apesinga bokonzi na ye. Fote nanga te akomisanga mwinda lokola ye. Na dérange ténèbres nyonso ya mokili ya lelo. Fote nanga te akomisanga molongi lokola ye. Bisika na komi parfum de bon odeur emati likolo. Nasaya Yesu, Nasaya Yesu, Nasaya Yesu. Seven, totelema, yorelo. Kama mona bikambo ya zobe na dia na kalabele. Kama mona bikambo ya zobe babutongo na dimete. Mama venda bale babele ni zobe na bambo ayano la mane. Eto likita bele la zobe oyo ya dimension. Eto bele liye badema bakoni koni kalabano bimoto ye. Moto ba, moto fe, kuna fire. Leke. Moto ba, moto fe, kuna fire. Abalobi fe, kuna fire. Akiti saka moto ye. Oya muto, asala kana moto ye. Ota benelia, akiti saka moto ye. Oya muto, asala kana moto ye. Moto ba, moto fe, kuna fire. Abalobi fe, kuna fire. Bella la moto. Ale moto. Moto. Moto, itume ebukana. Ila moto, ane moba tipae. Moto, itume ebukana. Moto ba, moto fe, kuna fire. Abalobi fe, fire. Si vous vendez mana, yaya, tia seben, hotelema. Toge yoga lo royauty. Moto fe, kuna fire. Abalobi fe, kuna fire. Bon, vous pouvez ça. Si on a dit que vous interpréter, vous pouvez ça. Hein? Ça va? Et là, moi, je suis là, parce que mon long est à mon laï. Tu vas dire que tu es en retard. C'est là qu'on a ça. Et là, on a ce maquis. Il y aura le Pedenada et Michaud. Quel choix, monsieur.
aussi jamais. Bonsoir. Allez, ma compagne, aloba. Nasakola. Il y a un mobile indéni, vraiment, tabino moko. Micho, on met les lots, il y a un consanga, c'est pour nous avoir l'angoté. Et bébé, n'a pas l'angoté. Micho. Oh, non. Attends, moi, sinon, on a pas d'anamna. Bébé. Il va souffrir, après, ça va qu'on ça. Bébé. Si vous avez dit oui, dans les nazaboye, dans la salle orchestre. Dans la salle orchestre, l'objet est un échangeur. Tobé à partir à 17h, pas faire 5 000 francs. Nabino, nabenga Micho. Micho oyemba nini. Pour yonde na boy. Ndenza ma pesa mutu na mutu dona yodo ya olala ya kwiti. Yemsa na parwa no sai. Mais ça, bata kwiti bazalia, bata kwiti. Bata kwiti. Nisiga tambula na kwiti na kosi. So boy kwiti, ate batu bagoya. Yebaba, yodo na okese. Mais kama memanga na tese, mombo na jekamina yo. C'est là, mon bagage Camille, oh copine nga. Oui. Oh kanga Congo. Oui. Mon dana nyongo na mona pourquoi aller. Oh yo pas le mami, mais au quand c'est le wanga na chanteuse. Ça va, Micho. Ozana ni chanteuse. Micho yebi sangana. Et là on dit no koyemba po mukile mona. Et là on koyemba po mukile mona. Et ça ben si mon bagage Camille. Ya le bon sango. Bayaki yaki na nganda. Tomeli meli bakwit. Tomeli susu tumbakwe. Toye komela agene. Agene champana Congo. Eba noa. Ekoti. Mon grand soyo. Tegene nenge na yo. Micho lango na nenge na ye. Pone beba mutu. Antu. Micho zelanan. Ba ma copine. Bozom c'est la ngakaka. Mama. Leli lele. Mama. Ngai nada mame nada makemba mame ndakomba nada mame yana mya yebinga malamwe mame nada na yebi na bongwana nada na bote na bongwana nada na yebi na bongwana zamba salanga lilala na mikomisa citron zamba salanga lilala na mikomisa citron na ka oui zana copine o gaso ganenga peta. Maman va Luketu maman. Ah Luketu tenga ma boye Micho. Eh Luketu le voir recevoir ce que je va client. Soki bien maman ezalili ziba ba quit na vi boni ni susu. Agane baby mi e konti singa sana. Mama Micho zododo allez la chikate. O basa tumba ko. Yigisa. Ye moto le isanga bino kwa bien. Ana yo kate. Ale makopa na loba. Nasakola. Toke. Ye moto le isanga bino kwa bien. Asala kanga ba sentiment. Asala kana ba le kwa bien sentiment na boko partager. Étiquette Mando. Sogo de di malamote. Yo mo swate la kote. Ya mibali ya lelo. Zela. Ma copine somoni mutu afandi pembe no ninga na teseka lati buchu. Pona mona fi monga lati buchu liboso na nga ninga na orke litama mo ese kwe yaki. Ya buchu ana buzoba tuna kama na mombonda jekami. Ale mobali nanga. Linga krebongwe. Yoka. Ale mobali. Merci. Mombonda jekami na pienga avanza na bomba na soutien Micho. Ayo kozui ayo. Oh ba avanza. Pona nga bomba asozo on se ko fini. Allez, ma copine, conseil na opesa ka ba fille, elle se place au keza te ba fille botambola. Botambola mingi te. Ba fille bazo tambola na selango. Moi sozo tambola mingo zuise me bota commissionnaire. Comme na moi na amkebi da ko lo ba des chambres solo cuisine salle de toilette à visiteur pour maman bitamboli là. Yaya, nandenga na bete mobali lokwa Micho boy, nenga mbela ba mbinga. Nzambe so pinga mbela mkilo kwa Micho boy, aso na okikanda na ko ba ko lokwa suppositoire. So biko de
débordé devant votre nom. Et ça va toujours sur le nom Souba to Souba Ndemo. Oh mais ma Souba, tu n'as pas son apprécié de boire comme au téléma. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Tu n'as ni. Est-ce que la fille a sentiment Basalia? Banda sentiment Zelanas. Na vie pas vivre longtemps, faut ça la mbongo. Yangote. Wana obaki ya mbongo. Aboyo kelengi faut ça la mbongo. Yangote. Yango wana. Zela vato yana loko fona ka réponse samino. Aboyo kelengi il faut ça na mbongo. Aboyo kelengi il faut ça la na mbongo. Avant vivre longtemps, il faut ça la na mbongo. Toleka tobine, allez dans son sentiment. Dans son sentiment. Dans son sentiment, Basalia. Michaud. Allez dans son sentiment. Michaud, dans son sentiment. Oh, oui, dans son sentiment. C'est cassé, allez, bonne soirée. Merci. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Applaudissez pour Michaud et Pédénada. Non, Déborah Punga Bombole. Non scénique de Bira. Elle est état civil mariée. En tout cas, Déborah, c'est une femme qui soutient son mari. État civil marié. Et vous savez ce qu'elle va faire aujourd'hui? Ce qu'elle fait ce soir? Elle soutient son mari en chantant la chanson de son mari intitulée Eko Revese. Et son mari répond au nom de frère Siméon Boukanta. Sans plus tarder, sous vos applaudissements, Déborah de Bira. Femme de ministère. Bonsoir à tout le monde. Oui, on a fait mes correspondants parce que Awa, il y en a pas de longtemps, maintenant, la bolam. Bolam, ça me révèle dans ma vie, dans ma mort, il y a mon tour et ma molélo. Love is crazy, love is Shalom bana Osana kombo na ngasi ya Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Osana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa ba sala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasina sila ki kozwa délivrance
délivrance te. Lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisi nga na délivrance bandeko na nga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka mpona mbongo wana bandeko lolingi na nga ya koteka échangeaki nake kosomba biloko na nga pour la première jour nasombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi nayebisi bango na simbikisi te kasi naleki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya ozana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout nake na Allemagne nake na France nasilaki kozwa bavisa te na bandeko kozwa kaka toujours barefi kasi papa ntango alekiseli nga ngo délivrance yayebisi nga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko nakie kokotisa passeport na nga na ye namoni nazwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka oyo nazalaki na koti na kati na mboka oyo esika naza yango naye kokumisama nde na nzambe na kati ya ozana bokozwa badélivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris nalingaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makambo nanga efongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc nalingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya ozana pona enseignement na suivi bapesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwama pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto soko lingo sala likambo malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable le père des mensonges. Soki toye lisusu lokola momisano totindamaka epai na nzambe toyeba tosenga na bino totangisa bana zomisa ofele na classe et toute la gloire eza ya nzambe. Donc si vous avez directement la conviction d'aider derrière ça, moi je crois dans cela na yo topambola nzambe. Ponanga ko hésiter te ko sala bolamu epai ya bana oyo benga lelo tosunda totangisa bana oyo topesa bango sans avis et puis lokumu ekozonga epai na nzambe. En tout cas botika biso te bosunga biso nzambe akopambola bino. Même les plus petits gestes de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodane. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby aba orphelin. Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Eye libino ba produit ya solo pona ko traiter ba nzoto na bino surtout pona ba oyo bazalaka mabumu minene tala eloko oyo kosala ke libumu ekota ekoma mukelekete yango yo jus de graissement yango ndezali kosala ke pona ba papa ba melaka masanga na kimia nyonso libumu ya munene te ongai na bota moya kokanga lisu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene tala jus oya dégraissement soki omeliango libumu plat neti kuto bota te ebongo kote ya bapapa boyebake mpona bokolongondo bwa bukundu bwa nzoto bwa yo yebake bazali na kisi ya force eye mukolo nzoto yango nde kisi ya solo mukolo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa pote libala ezala elengi pe supu na niveau ya 2 fois te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuelle éjaculation précoce hémorroïde oza mobimba awa na mukolo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya 2 fois te okanisi mama Mika suki wana chez mama Mika azo traité lisusu stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome,
chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais ya ba sorte nango nyonso. Pona bandeko oyo, bazali na ba santé déséquilibré. Onga na belaka beri, mwana na nzoto ezali pena pete alembaka pamba, yeba ke awa ezali na ba bouilli 100% bio. Tonga nzoto na niveau ya nyama, pote nzoto na yo, ezala pena kolongone ya solo. Soko meli poto oyo, okozala mubimba, pe santé, elengi, neti kaka na lola. Côté cosmétique, ebiso Mama Mika, réparatrice ya loposo, po niveau za ko traiter banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messieurs, bazali na ba produit lokola, huile d'ananas, savon anti-nduta, anti-tampon, anti-tache, yangonde mobimba. Bazali pe lisusu na crème de beauté, thé métis, ozongi pembe chéron, et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli, pomade ya suki, plus huile, pomade Vimbovi, pona ba papa, oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa, bango bakobonga kitoko po azonga penza mubimba lokola mobali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice anti-vergeture. Po na basi nyonso bazali na ba problème na banzoto ekosunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini bakisio nyonso ezali ko traiter batu ezali sans hydroquinone. Kutu ata mukelekete ya hydroquinone ezate pe ezalaka te. Soki olingo benga Maison Mika cosmétique et business bio, okoki kozwa bango na avenue Pozo numéro A17 quartier Matonge na commune na Kalamu, référence cabine ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo plus 243 89 98 27 674. Tala bako sabinote Maison Mika cosmétique et business bio. Awa 100% bio pe sans hydroquinone na ba produit na bango nyonso. C'est naturel.